Mboka Congo, mbote na biso, mbote, bisika bozali, jambo, betwabwe, sanga iwabu. Topesi bino nyonso matondo, pona nyonso nzambe asali, tito komini mukolo alelo ya le 30 décembre. À un jour, il y a fin, il y a occupation na kati ya mboka Congo. Mukolo munene oyo ba Congolais baza kozela. Mukolo oyo ba 12 millions de morts bazala kozela. Mukolo oyo ya libération ya Congo ekomi. Bana mboka Congo bisika boza kolanda ngai. Mutu moko te atikala. Information autozui na source sûre. Et que Joseph Kabila a traversé Rwanda na pokwa lelo. Il a traversé, il était à Goma, na pokwa. Il se sentait toujours en insécurité par rapport à ba patriote oyo tobenga ba maïmaï. Bazalaki déjà très motivé pour en finir avec lui parce que la ville de Goma est déjà encerclée par ba patriote. Alors en même temps nazo senga bandeko nyonso ba patriote nyonso ya Goma pour sala assaut final sur la ville de Goma ndenge ko salema na Kinshasa pour en finir avec tous ces étrangers qui sont là. Obazo sala ba minéré, obaye ko piller mboka na biso. Chef na bango Kabila outi ko traverser frontière avec Rwanda avec sa famille. Bandeko ezali esengo munene Congolais nyonso aza koyoka message oyo a partager yango. Kabila akimi déjà Congo. Kabila azali suna mboka te. Biso sikoyo nde tozana na pouvoir na maboko. Bozonga simate bana Congo. Wana message ali boso ya mibale ezali ba soda na biso ba officier supérieur ya armée na ya police. O bazali ba Congolais. Na yebi ke ba traite bazalaka. Mais ba o bazali ba Congolais ya solo. Ba uti ko pesa message na bango anonyme à travers un colonel. O atindi a bengi biso alobi. Boye bisa ba Congolais ba bima ebele. Pour nous empêcher de pouvoir obéir aux ordres au Bapesi Bisso. Ce qui va bien belé, nous serons obligés de nous retirer. Nous allons faire la repli stratégique vers Gombe pour permettre à ce que ma famille, il y a des dignitaires au bazar déjà na Gombe parce que qui déjà bango 48 heures avant, balongo na ba résidence na bango na ville ya Kinshasa. Ils sont vers la Gombe là-bas, ba musu bazar na ba résidence oyo toyebi. Mais nous ne pouvons pas vous dire tout parce que bandeko la frappe, bandeko mususu o bazali ko bunda, o bazali ko travailler na terrain, baza ko localiser déjà ba bisika bazali. Alors, ba sengi bango nyonso ba se retirer kuna na Gombe pona ko si en cas il y a situation d'urgence oyo ville ezo tomber, l'armée la police a la mission, la dernière mission est de protéger Batouana ko faire évacuer bango ba bima vers Bichingobila ba kende na Brazzaville. Mais pour l'instant ba sengi ke marche wana ezala total ezala réussite batu ba bima ebele wana e ko permettre bango ba sala musala bango ya ko protéger population ko bimisa ba oyo bazali ba traître ba kende comme ça population et s'accaparer na ville ya Kinshasa. Mais ceux qui batu ba bimi ebele te, ils seront obligés de pouvoir faire leur travail. Mais ba lobi boye bango bako reprimer te. Ata population abimi ebele te bako reprimer te. Oyo soda nyonso ako tire bako landela ye po mutuana soit aza kolabo soit azali étranger. Et ils seront là, ils vont tout faire pour protéger la population. Wana ezali message to uti ko zongo na ba circuit fermé oya bato balingi Congo. Alors bato aner bazali na kati ya kosala nyonso pour enlever na butu ya lelo ba abe ebele na ba paroisse pour empêcher à ce que la population puisse être demain na ba paroisse pour na kosala nene rencontre wana oyo ko permettre marche e banda. Bana Congo mboka ezana maboko na biso. Kabila ozali mutu ya système. Akimi déjà, il était à Lubumbashi. A Monique na Lubumbashi ezo simba kaka te. Il y a un militaire là-bas congolais o abimina ba soda ebele na ba arme. Akimaki ba yebi place azalité. Alors à tout moment la ville de Lubumbashi aussi peut tomber entre les mains de cet homme-là. To yebite. Mendenge rendez-vous eza le 31. Na kana nga to uti koyoka.
que ezo chauffé déjà bande kwa kamwina sapu ba telemi balobi le 31 décembre c'est eux ou jamais. Donc batu nyonso mutu nyonso congolais nyonso place azali sala quelque chose kozela te basalela yo kozela te mutu mususu a liberele yo mboka sala ya yo par bima libanda telema tambola pona okende place Kabila salaka musala soki bokuti conseiller soki bokuti garde du corps soki bokuti mutu nyonso sentinelle mutu nyonso aza kuna botia ye pine bo vérifier bien ndako Kabila eza na bakave et bakave wana ezali directement vers le fleuve Congo bakave wana ekenda petit na banque centrale donc bota la place wana nde babimisaka ba caisse ya ba dollar na ba or ba cuivre ba cuivre te ba diamant ba biloko pierre précieuse o ba bomba kuna na banque centrale ba kokimisa ngo na bakave wana donc bo sala nyonso soki bo komi kuna bo cheke ndako wana de fonds en comble bo kota tina bakave bota na batinel wana ezali côté ya banque centrale na o ekei vers nini na o ekei côté ya fleuve bo vérifier parce que bako bomba biloko mususu kuna. Donc peuple congolais récupère mboka na yo bana ya Beni boza wapi vous êtes les plus martyrisés tolingi komona bino maire na ville na bino wana azala lisusu te ba soda nyonso baza na Beni boyokanga muto ata moko a tiré sur la population te basoda baza na Bukavu na Butembo na Lubumbashi na Kamina basoda o baza na Likasi na Kolwezi na Kalemi bo tirer sur la population te basoda nyonso ya Mweneditu ya Ngandanjika ya Kabinda ya Luputa ya Mbujimai bo tirer sur la population te basoda nyonso o ya Miabi ya Chilenge bo tirer sur la population te basoda nyonso baza koyoka na Kananga na Chikapa na Mweka na Ilebo na Ndemba na Dekese bo tirer sur la population te basoda nyonso ya Kikwit ya Bandunduville ya Idiofa ya Gungu bino bo tirer sur la population te basoda baza koyoka na Boma na Mwanda na Matadi na Banzangungu bino nyonso bo tirer population te basoda nyonso baza na Gemena na Lisala na Badolite na Mbandaka bo tirer sur la population te basoda nyonso ya Kisangani basoda nyonso ya Aketi ya Bumba ya Buta basoda nyonso oyo baza na Isiro baza na kote ya Magi baza kote ya Ituri bo tirer sur la population te basoda nyonso ya Nord ya Sud Kivu ya ba ville nyonso ya Grand Kivu ya Kindu bo tirer sur la population te mboka eza mboka na biso bapaya bayaki pona koya ko piller mboka ko détruire mboka na biso tango ekoki totelema nzamba bakoko na biso azana biso lobby c'est le dernier jour ya batu wana déjà na butu ya lelo bazate ebele na bango bozomona basala mangungu wana bayebi ndenge ni bakokima en dernière minute basi bazu déjà ba disposition ndenge ni bakokima bazo tenir jusqu'à un certain moment soki ba moni que foule eza ebele parce que bako infiltrer ba informateur na kata foule o bako pesa bango information que foule ezali muke ou bien ezali ebele ils ont déjà des agents dans la population là o bako pesa bango information alors nazo senga na ba informateur soki boza ba informateur congolais bosa la diversion bokimisa déjà ba chef na bino wana kaka na ba information o bako pesa bango boyebisa bango ke foule ezali awa moyen te mokonzi awa moyen kotelema ezate mieux vaut bo se retirer bo pesa bango ba message wana ekimisa bango déjà parce que mukolo wana ezali mukolo ba congolais wanduku wapenzi fasi yote munatusikia Kabila anesha kimbia alikuwa Lubumbashi alienda Goma na pale Goma nasikia insécurité bana tusinyalia sema na traverser eko Kigali wanduku inchi na bakia mikono yetu police na arme banasema kama tunatoka ba mingi abata pika masasi hapana na bale bantu batapika masasi ni ba étranger batajokipe nabo banaomba bantu ba mingi batoke parce que na bo banisha kuchoka mambo hii abana na masalere ya muzuri hapana babibi yabo abana na via muzuri batoto abo babendake masomo
Banasema, il n'y a que la population qui peut nous sauver aussi. Nous sommes dans un service commandé. Donc, armée na police ya Congo ya kweri. Banasema, beko ngambo ya peuple. Mushongope, kule Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kananga, Mbujimai, Bandundu, Mbandaka, Kisangani, Matadi, Kindu, Kishasa, musiogope, mutoke ba mingi munjia. Ni siku ya liberation Congo. Tunateseka sana. Muinchi yetu tunaanza kukimbia sana, ni inchi ya bantu bingine. Ile ni inchi yetu, ni ya bankambo yetu. Tusimame, hakuna mtu atatukombania. Kesho ni siku yetu. Basha kuingisha deja bantu ya aner njou banze ku enlever deja ba abe kuma paroisse njou ba empêcher marche. Même si ils enlèvent les abeilles, ça ce n'est plus le moment. La machine est déjà en marche, le rouleau compresseur est déjà en marche. Il va broyer tout celui qui va se mettre sur le passage. Donc batoto yote ya Grand Kivu, batoto ya Grand Kasai, batoto ya Grand ya province orientale, batoto bote ba ku ouest, ba Congo, Bandundu, batoto ba Katanga, batoto ya Kishasa, ni saa yetu ba jeune, muko wapi ba étudiant? Mushibebe bile bintu beko na mipatia. Andre Kimbuta anaenda inikini kuleta bintu ya kula kwa ba étudiant. Ba étudiant bote ba inikini, ba ma ipen, ISC, Ista, mwe bote mutoke, mukwe ba mingi munjia, muimbe mimbo ya libération. Il est siku ya libération. Vive le Congo! Vive le Congo libre! Vive le Congo de nos ancêtres! Vive le Congo de Lumumba! Le Congo de Kimbangu! Le Congo de Kasavubu! Vive le Congo de Laurent Désiré Kabila! Vive le Congo de tous ces martyrs de l'indépendance! Vive le Congo de 12 millions de morts! Vive le Congo libre! Le Congo puissant! Le Congo fort! Le pays de Dieu! Bana betu bons! Chikondo nchimana kukumbana! Mwana yonso mwene Kongo afatuka ba kuifata muluishi malabo wa ditu kudama kumyasa tuni ni umwa bantu bonso nufatuka munjila. Kabila mumana kunyema udi mu Rwanda. Kabila muye mu Rwanda ba sécurité wende ni famille wende uvuku Goma malabo wa Jilolo. Malaba Jilolo uvuku Goma, uvukatanga kufika ku Goma wa monyi bane bana betu abama imai badimo kuluku mubwelele mwabao kumuje misunya wa ilubilu. Wanyemi bana betu jitunga ndishala mubyanza byetu. Ni mwana na showumu wa mwene Kongo. Kapinga nishanyima to chikondo nchibana kukumbanisha tetu kupatuka ba tetu kuipata baluishi. Miaba yonsu dibu. Mbama na kunyema badikote badimukishas. Mbama na kukusomba kote wa Gombe. Ni armée, ni police. Mbafa tula message. Musoko kudi colonel Kampanda anonyme. Muntu mwakule muntu ambile bwane. Basalai bonsu bakulu ba généraux ba congolais mbamba bwani tocho kimalwa bidibi kengele mona balumeo aya bidibi kengela aya no fatula aya bantu babunyi mobiliser aya bantu bafatuka babunyi bantu bafatuka babunyi kakwene mushindo tetu ko agir to ni muntu yonso wa tete ko agir musalai wa tuta chingom tutumukwata tutujo kipene na muntu ang étranger ni bana betu bonsu myabi nudi kanulaje balume kanulaji baluma bonsu nu senya mikaya. Nu senya mikaya. Nu ikala ni mafuma. Nu ikala ni bintu bionsu bia longe. Nu ikala bonsu bimana. Binjile bwane. Hadi Zolu. Usama fa church. Nu enu bonsu nu fatuka. Bana bonsu ba muchi insans. Baku Kanang. Baku Mbushimai. Baku Bandundu. Baku Matadi. Baku Kisangani. Baku Mbandaka. Baku Goma. Baku Bukavu. Baku Katanga. Kulubumbashi. Baku Kindu. Bana bonsu ba mwene Kongo. Miabe inudi. Malaba wa le 31 muntu kashadito tufatuka ibons wa kuipata imuluishi zambi wa bene Kongo udi nzambi wetu mumana kuimana kulusaka lwetu bana betu bons wa bafu ditunga jaji anodi kala jabu kati jodi di kala jetu jaban kambo betu tutuba chimuna muditu kuja malaba tutuba chimuna bwalu ditunga ja Lumumba ditunga ja Kasavubu ditunga ja Kimbangu ditu da ba martir betu bons ba kafu ba muzeka Kabila bons Mobutu bons ba kafu batu kaba ba shifa bana betu mumushindu di bantu aba batu enzato ditu ngajaji njimana ku bantu betu bons abob bali batu akuila ditu da malab mwana kala dito mwana yonsu ikala munjila
bena aner badi bagende bakebonga kukwata ba abe bwane ba empêcher boloko bwenze kito kadi na sheba abe ba kwata kanu kipe malo au kabito ba abe ba fotu vesha nunjila boto tukwenda pinde bikali bishala bolo ba congolais muntu yonso afatuka munjila mwana kalaji ditunga de tunjemana kuchimuna mwene lukuna wetu mumana kuchimunibwa bons ba étranger bons bamanya njila Brazzaville bafatuka butu bwalelo bafatuka nonu baye bakwata nzubu wa Kabila nubwela imwishi mwa nzubu wa muji tunal mumatrasha mwa muna kwa batuba soko kwa mwa bintu nutangile mwa mbadi wakal bashie mwa bintu ya bunyi nuangata bintu byonso bantu bobu mbatu kenge shantanta mula chikondo cha tetu kushikishana nabu zambi wakamwina nsafu anuwewo mufu bwa jitu nga jaji imanye na bantu ababos kwa bukufika chibu chabu kumesu kama munyinganda myaba yosu ikalabu ntoka ya mumpata iba fatukila ntambo ya mumpata iba fatukila ngando ya mumai iba muenekela nyunya mikanku ya muju ya mulu iba muenekela bobu kabaladi kabidi tulu to bobu tutuba chifa bonsu badi bakengesha ditunga jetu badi bakengesha bana ba mwene kongo malaba njitu kujabuja ndeke lunkumana kujika zambi wadi tunga jetu kene mutu lekele to tudichisamba cha nzambi to tuchisamba cha nzambi bakutu kengesha ntantamula pindeu hima na ibonsu tushikisha ibo lwebu bana nyoso a Congo merci de votre courage on nous a insulté on a dit que nous sommes un peuple naïf vive le Congo libre avec les grands K pas avec les C parce que le Congo c'est le pays de Dieu. Le Congo, à Congo, Dieu s'appelle Congo. Et nous, le peuple congolais, nous sommes le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous devons tous prier avant de sortir. Prie le Dieu de tes ancêtres. Dites-lui, je m'en vais en conquérant pour conquérir mon pays. Revenir, récupérer tout ce qui a été pris par les étrangers. Pour la patrie, nous vaincrons. Pour la patrie, nous vaincrons. Pour la patrie, nous vaincrons. Ingeta.